Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel? Bienvenue sur votre chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, liker et commenter, sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une nouvelle vidéo, vous aurez la notification. Et ça, la vraie kitoko, et ça, la vraie bien. En tout cas, merci énormément à ceux-là qui s'abonnent. Je vous aime, je vous adore, je vous amoure. Appelez-moi Anti-Bibiche. Vous informer, c'est mon souci majeur. J'espère que mon titre, que Bissou tout fonctionnera toujours dans le titre. Alors, Maniké, bobi que Maniké à la poto. Bato balandara ba news. Maniké à star, il y a chroniqueuse, il analyste chroniqueuse, pardon. Alors, il s'est fait que Maniké à Kepoto, Maniké, non, je l'ai ba audio ou boyoka. Qu'est-ce qui s'est passé? Maniké vie comme dur, bobi que koya mboka mupaya. Koya ngo pour s'habituer à hésiter. Nga no ye baba suri na Afrique du Sud tika. Donc maramunion c'est comme stack. Na benga mama nazonga nanga wala naza presque ba 6 à 8 mois. Nazonga nanga nazokoka te tellement mamuna ko sala nga na business. Tellement business na yaki nango na teka ba biloko nanga biloko ekwei mbongo esili donc na se retrouver boy eloko moko te na kangami. Et ko sala que moyen nazonga ezata ko senga mama botinda nga mbongo billet boy na boy mama alinga bunda na tinda nga mbongo billet. Mais après quelques temps ils ont hésité maman habité non tinda sous-souté en tout cas bunda kaka bunda. Donc, ce n'est pas facile que Namboka Moupa s'adapter. À ta petite soeur Namboka za, elle a kenda qui a seulement 6 mois. Il y a une année. Tu as une année, ils ont hésité. Donc, ça dit, vie comme il passe, pour s'habituer à passer. Mais, si une petite soeur a fait de place, je te salue, ça va pinga. Alors, Maniké, c'est le cas avec Maniké. À mon maramio, c'est comme donc batunion so babande ko promettre que torosunga yo batunion so babwa kisi. Alors dans chez la bino audio Maniké ba la qui est gagnante parce que ba lobi que azo souffrir. Karine a la qui est gagnante na live. Sur boyo ka niveau ba bebani wato balingaka Maniké batunsu ba lobi ba bengani na ndako po bakangi ndoki. Bobi en réalité ya mboka mupaya. Alors notre cabine boka audio oyo boka ngo attentivement et puis ngai na bino tozo zonga pour que to chaba commentaire, OK? Alors merci beaucoup, partagez, likez, commentez. Si on a pour ça tout ça la promotion, il y a et l'autre on a yo tout ça la publicité, il y a énormément quelconque, n'hésite pas surtout de nous contacter, OK? Alors sans plus tarder, Tolanda. Bemba muta peso 5,000 euros wana na poto bande kono ba benga no na ndako siko o peso 5,000 euros ngo auti likolo akwe to abimi na lifelo e mokile utenga pesa nga baba yo wana muta peso ata $100 yo ufungola mbanga place olala no bande kono ba benga no ba yo ko mauzo telingana no na poto. T'as le niveau à manque à respect cette connasse. T'as le niveau à manque à respect. T'as le niveau à manque à respect siwa. Yo ko lo bananga boy. Yo lo ba neni pas lo baboy. Yo ka. Mais je pense qu'il y a pas si li qui a yo lo. C'est là. Pourquoi vous jouez dans les mensonges? Et là on aime zomi tuna dans tout ça. Pourquoi au vandi na plateau oh la Chine boy teto comme atimi moko ki même pas coupé ça $200. Même pas 200. Problème. Tout ça pense qu'on a un problème. Qui n'a pas siko là. Siko basali ni babé on cagnotte na suite. Na sa
na balabala. Si vous mutu mususu neti Christian Mavimpi afandi alobite Francis Mavimpi Francis Mavimpi afandi neti Francis Kalombo afandi alobite Karina sapesi manike 1000 euros fisi wa afandi habite na Paris mais na 500 euros mais on pesa de John Tepo basi va pesi 1000 kuna to pour cette intelligence musicale. Pourquoi elle a fait ça? Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé. Na senga qui était et l'autre côté. Na sengi yote et l'autre côté. Mais tu as joué à quoi? Au moins c'est quoi? Oh, ngana moi ça R9 l'imbattable. Yannick Bouendo Ampama. Mobile nanga luba nanga. Mutifo comme on a un. Si on a un accent comme on a un, comprenez que. À ça qu'on revient à ça qu'on pourquoi? Tu es c'est ce qu'on va fan. Revient à ça qu'on point. Aïe que soit le bibon bo sal sangati. Pas l'ingangati. Ah. Poilingangati. Aibeke bo sal sangati. Aibeke non. Moutunyo so linga sal sangata ngoyo kaka ya pesa 1000 euros. 1000 euros na poto ya belé. Aibeke bo pesa te. Ok, aibeke pesi ngate. Alors apesi ngate, mais empêcher pas toi pesa nga. On comprend? Mais Manique, moi je pense que. Sinon, quitte moté ma mireille au quitte. Yaya. Moi na moi si wana. Karina la kisi no cruauté na e. Envers nga. Angelica Koufa, que son âme repose en paix. Mais Angelica Sangabi Karina Otika Lolingote parce que étoile na yo. Karina... Je pense peut-être elle a pardonné tant non, elle n'a pas parce que à ça il y a un peu na nini. Que maman présidente à la Chine mata que non on paie ça 300 on paie 50 na reproché au quand habité maman présidente a payé 50 a payé 300 t. 1000 euros on a moni na ngoto que no est-ce que muto a payé ça que 200 wana moi si on a campus petit ya mobile na yo est-ce que matin na live na yo to yanga mais ngana sala na singa live a cagnotte te so ki na sambo lobi pour lobi nga finga que na sala ke cagnotte mais na zo pe mbongo ngo pe na finga melati. Mais est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup ça la peut payer na EC avec ça coûte un problème na ECT et ce problème na ezala tu l'as insulté problème na ezala nini net so ki na aucun problème à siwa yo ya ki la fois parce que mon inga tete na boa kila ki omboa kila est-ce que na finga ki yo ah vous na capage na boa kila ki omboa ngaba batu musuba yeko ba moni ngate ba petit na ngape na ba ba moni ngate batumiki pe balobaki petit na es abetela ketu ngana yaka awa na lansaka bino ba petit na bato so babiki no ya petit ya siwa na kabash Karine toyoka audio manike mtova na ete makambe komi ndongo manike yo sikona na osali soyo zondima pe bato te toyoka na Karine mokonzi ndenge manike bane ko benge na privé zo menacer Karine alembi ba menace wana ya privé ka ponde bayoka na eke basi ale cagnotte manike commission ngo nyongo Tolanda Karine, après torture ya manike, boka ndenge manike a tombo qui peut ajouter à 200 euros. Tolanda. Karine. Maman présidente, a tini 50 $. Wanate. Obunda na Karine ga. Bon, manike. Na yo kai ba voice note na okyo siko na selo voice to ole kama na balai. D'accord. Oh, oye baki. Bashinga zimeba upeso mbongo. Nabande kukangisiro. Ipi tuande kupisa nyemero na yo. Natunyo sobeba upeso mbongo. Oh. Oli bonzela alo Yaka. Una patience. Boyo. Bon manike. Na yo kai ba voice note na okyo siko na selo voice to ole kama na balai. D'accord. Bashinga zimeba upeso mbongo. Nabande kukangisiro. Ipi tuande kupisa nyemero na yo. Batunyo sobeba upeso mukolo moti bapisa ba jour na ba viki wanu na patience te. Wakana kilokoso. Omoni ode ba tindilio ekoki. Lodi ngamo no sale no pesa ordre na ba obamboka ba kanisa bo peso isuti. Po ozana no engra. Singa no merci na muke ozui après tout na ke Karine. Bachine baba kito matati na 1000 mais on a nagé koki militaire ou yo ka réponse tanga na ko biso kiti ba musu ba ndozo identité mboka bazo ki ba numéro ba musu bobe bon peso les mêmes jours que ba musu bobe une semaine après ba musu bobe tout de la fota ba musu ba pesa qui toujours ba raison
balobete ki ba opeso cash mais oyo esali oyo eza tama oyo baswahili balobaka ya motema moto eza mbongo ozosenga okoki kooblige bato te so oza na posa nango lelo la chine owapi wana oyo ozolobela oyo angakari mama boni oni yo oza na moto akokabela moto ata 100 euro moto asali malamu zana ata reconnaissance ke akari nozwi bato na yo mpo bapesa nga mabandano ata na merci apo otuni ke nazwi deja ndambo tala etikali otamba balobaki boye eya ndeni karine yo kobanda mbala moko la chine mama ozwa esu te na olakisa oke la chine eza ya ngala voice o selongo live siko na mona mapake elonga likolekita na se mabili mata ingrate moko boye. Voilà, là c'est Karine. Pemba muka opeso 5 000 wana na foto bandeko no bobenga no na ndako siko opeso 5 000 auti likolo kwe to abili na lifelo emokili otenga pesa na baba yo wana moto opeso ata $100 yo ofungola mbanga place olala no bandeko no bobenga no baboyo koma ozotelengana no na poto uba mto yo moni wa Afrika kasi wana mboka ngokati sala lo bilaize chaba voice muta peso no 5 na bois Voilà, wana lisu Karine. Pour mona kwa maele ki on vit bien mutatinda ki desa za chinoise te amateur na live oyo sala ki amateur na live na live na ngande côté na binge bato po ba peso mbongo donc ça veut dire ata ki chinoise te lo za ki na live na nga na osala appel à cagnotte pour to kokiselo 1000 euros ya macha peso 10 soko zui 10 na 50 ans sali 10 à 50 siko selon you oyebi ba chinoise wana nde bakamisumikie mama boni pe nzali sisa abino valeur sisa abino maile beaucoup maluka ba kizengi pona nzala moko bato nyonso deye bebi ki ozalaka no ingrate mais moko koko bomba te ingratitude yango te mais na poto nde kote ki ingratitude no esuke oyo eza afrique te yaya okolanda na bagare a train okoyeba eza poto yaka kaka na ingratitude ana bato nyonso babaye yo okoregrete omoni ki maneke de john no wana masasi calcule nde kote bato basilaka omoni bato basilaka succès basilaka barespect banda na ingratitude ana omimona peza nde lipapa yo moni o afrique oyo eza mboka bato bamuka ntango baki mosala ifo ozala mpe na bato ya kosenga osala ingratitude wana 2 personnes baopeso ya yo moko wana bango na live na nga soki moto amati na live na nga na osakanya te na peso disa tokalkila na kati ya 1000 euro tokalkila na kati ya 1000 euro yo bachinois ofani bapeso yo yebi makomona bango yo analyse na bachinois yo pedisaki live noko nosengi mbongo nde moto yango amati kuna to na live na nga etike 750 okomosela nga bavoice ebele ondire komi nyongo na na kimia to komobenga nga ere nyonso nga mona na mambo osala tout le temps kobenga nga yo moto ebisenga nasalela okanya to ezalaki na volonté na nga moko oyo bape kanya to nasengaki o te soki nga mona enge nazwa 5000 sala live lobi ozwa 5000 yo namoni ozolote mateke on va continuer à mettre le blanc à ma casse. Mais j'ai l'impression c'est comme si on rose met la caque. Yaya. Bien. Voilà. On va continuer. Et puis non, on va dire. C'est pas bien. Bon là que ça va te mettre un chouchou. Mais la tati m'a un chouchou. Arrêtez ça. Arrêtez cette manie. Arrêtez ça. D'accord, mon akelo tu as soit 1000 euros. Ok, la Chine était même pas 200 euros. Pas 10. 150 euros. Arrêtez cette manie. Arrêtez. National organisation la organisation pour la moto dans la liste de la présidente la secrétaire tout na commis na bien tel oui même pas comme autant comment ça comme là autant ma présidente na on paie ça 300 euros semaine prochaine dans le maintenant dans le tu as payé ça que tout avion le billet on t'a payé 200 là etc na ça na 50 euros
Mensonge. Arrêtez des choses. Arrêtez des choses. Si tu savais que non, des Chinois ne l'aient pas même donné même 150 €. Il ne fallait pas faire ce que tu as fait. Tu as fait ça pour prouver à qui? Parce que je t'ai même pas demandé. C'est vrai que même pour ça là. Parce que moi, on n'avait pas la nécessité. Moi, je cherche de l'argent. Même la tataouli là, on ne pas. Mais c'est vrai que ça là, alors, dans le salé, il faut qu'il s'aille, il faut qu'il s'aille, parce que ça qui challenge. T'as pas réussi les challenges, arrêtez ça. Arrêtez avec cette manie des mensonges, arrêtez ça. Déçu. C'est quoi ta semaine où on t'a singioté? Mon salaire, on réussit. C'est pas bien. C'est quoi, on l'a laissé mon kilimi. Kilimi, ça y est, on regarde beaucoup de temps. On détaille ça beaucoup de temps. Mamie, on tire à l'eau, on le couteau, on les a bien dit. On colle, on tire à l'eau, on le couteau, on a mon capacité. On a mon avis, on a bien son nom. On a mon avis, on a avis. On a mon avis, on a bien son nom, on a avis. On a avis, même si on a la coupe, on a joué. Qui est c'est ça. Préféré, tu me dis, maman, dis ça. On a mon avis, on a bien son nom. Et puis je sais pas parler. Attends. Vous êtes payé pour la valeur plus tard. Il est expliqué pour la binonée. Oh là là. Voilà, voilà. La Chine continue pas à payer 150 €. Donc, toi, il n'a pas 100 sur 5 000. Le monde est pas freiné. Au moins, cette année, tu as un salaire qui s'en a 5 €. Ils ont qui aide, ils ont qui salaire qui pour l'accès. Tu as un PC, ou PCT, ou T-Mamabi. Maniqué. Bon, continuez comme ça. Ok, il y en a un mec, c'est un boulet billet. Mais, aujourd'hui, on a un billet, on a aujourd'hui la chasse. La télé, la chaka. La séquille, kaka. On verra. On verra quand l'élection, on verra. On verra. On verra. J'espère que Bolandi ba audio tina suka. Bolandi vraiment mamboyo et puis si somo et puis si passe. Oui, et ça on m'a rambu ya entre bango mutumse bisna bon m'a ramna bango bisuto sala nini. Pour comprendre que vie oyo eza mambu belé manike to ebi biso nyonso façon à finga batu sur internet, façon à attaquer batu. Manike a eu problème en eza nini mwana na ye misu e bandaki ko mona lisusu te. Alobaki on a ba émission a. Ngai eloko etike ngai na makambo nyonso oyo. Natali na lobi ah. Mais ba fixer nyonso ba manike basala. Na o nyonso bango basala. Manike asa muto akosenga kanyoto akosenga kanyoto boite bon ye pona ye alobi ke non ye asenga kite bango monde basengela ki kanyoto. Oui, Karine étant que mutu waza quand même na motema kosunga asala ke bakabele moi 1000 € pour asa ba fan na c'est qui est vrai to lo ba Karine Mokonzi a créé ba fan na ye azana ba fan oyo les loyaux, si on a un problème, oui, c'est une bonne chose. Ce n'est pas easy de créer des fans. Oh, que les loyaux ont un problème, à créer déjà communauté. Namote mamala munaï, ne azwaki, a ebisi ba fan naïe, ok, il n'y a pas de problème, to sunga maniki. Mais si le problème est anini, nambongo o balbaki ba cotiser les 1000 €. Ce qu'on a 1000 € wana, maniki azukaka 250 €. Si on bat union, on a musu batika li balakation. Au moins, on a aimé mambo. Nalanda live wana une fois.
na kotaka na TikTok na moni Karine na Maniké ba osala ba live ya ba cagnotte na bango. Il y avait des gens dans ces lives. O bandolo bana Maniké yo zala kaka boy ba ko sunga yo lobby okomo finga mutu. Maniké ngamoko na zoyoka wana ba fan ya Karine. Babi to ko pesa yo mais tika bilobela po yo zala boy o moni soko doa no finga Karine ko finga. Nde yemo kazo ba te Karine c'est ma sœur ata to beba ni to ko bongisa ngala landaki live wana. Mais si on prend na Maniké, il y a un roi va frapper. Franchement, Maniké pour na ye amoni abi oyo, ils a frappe. Nde boza boy, bo frapper ngai parce que bobi 1000 euros, 1000 euros ngo atikali pe komo na ngoti. Alobi ye ba pesi kaka 250 euros. Ko mbongo mususu eke wapi. Si on prend na ye amoni logo la Karine ali mbongo, nde ko beba nyonso yango wana. Quelque part ngai mususu nazozo on a angle mususu nga nazozo bakoza la bango mibale ba sololi Maniké internet eza ya kolala to créer likambo yo to matisa et ça là en fait et ça la actualité quoi to matise loko et ça l'actualité to bebana to titre na ba voice et fonctionne comme bongo bon baza batu moko ba yebani bazana ndenge na bango basalelaka makambo bayebani sikoyo na likambo wana bandeko na ngai les amoureux de Bibicho Mbombo officiel moko ezalaka bongo la fois passée mutu moko mutadikasu alobi bozoyeba ba série ya ba warrior na ba gaulois ba série ba bebana wana fait rigola na Fally Poupa bakutanaki na avion ba pesa ni ba mbote ba sololi wana mokte zotoka na internet ba warrior ba gaulois mais bon ba kuta na avion ba pesa ni ba mbote ba sololi on comprendre que ba yeba mambazo sala donc pour actualité et l'Obama pour batanga ba kombo na bilo il faut bo sala ka something like that il faut bo sala le loko moko ya bongo po nini mokili et lobela bino. Donc, pour na bango, bakoza la sololité Karine mito to bebana po epesa makambo. Nga partout na okena ko niye yo mutu yo so na oyamba. Nga pena ko lobelo. Donc en finga onyo so ko finga mais to liaka parce que biloko ne olesa bango. Biloko ne ko matisa bango e ko lesa ezala bongo. Peut-être ekoki koza normalement na conditionnel. Et cause à la bongo tout complet cause à la bongo mais tu dans le monde internet ce qui naka te ngami ko nazo attaquer il faut réagir pour to la musa makambo et ça la bongo et cause à la pe que non et ça solo ba bebani Maniké na ko finga nyonso oya finga na ko loba nyonso oya loba Maniké ça succès et on succès si la ka et loko moko ezaka éternel na mokilo ezati. Chaque chose est en début nango, est à na fin nango. Et loko nyonso est en bandeli, est à na souka nango. Ah oui, moi je vous dis, et loko nyonso est en début, est à na souka nango. C'est ça. Ba Maniké ba sala ba succès l'internet ba lia ba mongo internet, mais lelo poto et comme lenga ya lobi azonga na Congo. Kofanda na mboka mupaya, eza hésité hein. Kofanda na mboka ya mupaya, bato bafanda na mboka à l'étranger. Bon ba kemba ba bi place passe à l'étranger. Eza hésité, faut bo féliciter. Ba biso nyonso faut bo féliciter biso. Surtout bato ba na Congo. Omoni Congo. Lelo ko zanga. Lobi kuno kepa mama kuluto. Ok pas maman leki, ok pas noko, ok pas tata mwasi, oko zanga place ko fanda te atana salon batoko la la te pas et pas ma ko lutu na bino. Mais ana mogo pour muto fan di son ndako, eza hésité, on se retrouve là libanda. On se retrouver libanda. Il faut foutre mbongo bato. Courana mai oza obligé. Yango zo mona ba mboka musu ba ko mobela maboma ba AVC. Dernièrement, j'étais à Nini. Même si on m'a lobby, batangeli ba kombo ya batu ya ba fi onga na yebi bato basali ba AVC. Ba jeune fille loko la biso, ba jeune ba tanti loko ba biso. Ba si nga bikita koni o asali AVC, o asali AVC. Nabi o juste eza nini.
Et ça, ceux qui ont accumulé le stress, ils ont bakisama, ils ont accumulé le stress, ils ont accumulé parce que Moutou, Asala Nini, Asali Stro. Si vous avez un cas, si vous avez une nerf solidité, surtout la série de corona, vous avez un AVC. À réfléchir, la série il y a corona, il y a tonton Moroboé, excusez-moi, abandon ça la qui banque ça. Abandon ça la place bien par jour, abandon bataille 1000 rand. 1000 rand, 2000 rand, 1800. Donc, le bata a 50, 100 dollars, abandon varié par jour. Donc, abandon un bon. Et comme ça, là, que corona, et il faut que futa, il faut balia, il faut. Tonton, on a kokata, comme on fait un anda pour 2 mois, baby corona, ça, parce que 9 mois, 2 mois, 3 mois, an et l'eau côté, ban ba osang l'eau kwa lia. Tonton, on a kokata sala crise à kenda. Pour nani, peut-être, abandon, peut-être que bon bate, soit charge zaki belé. Donc, bateau belé, bazo ba problème pour nani, na mboka mupaya pour nani, et ça le rôle à Congo te. Na Congo na biso kozwa 1000 francs au kiosobe kola fufu ou balusi au buki mateme na bilanga pardon malgré ba mateme la ozaka sous troté au buki lié. C'est différent au Congo ici. Awa na ba mboka mupaya okoya otala mutu sans que oyebisa mutu te ezalaka te. Oyepa nanga oyebisa mutu okota na ndeni. Et dépendre un peu place base pour place mususu avant côté faut sécurité à tout na yo oyeko lukanani est-ce que bengi banda kumsu eza bon mais banda kumsu eza au koti mbala moko ezo dépendre place oza mais il faut peu ko benga mutu parce que batu mingi basalaka akie musala zongi so yo tant que route na mboka mupaya surtout ya Afrique du Sud total na rarement so ko tala mutu benga mutu nazoya nazoya na comme n'importe qui to fongola donc on sent que mboka moko tellement miso peut faire déjà dans mboka to message to déjà à lire en ndenge et fonctionnaka alors ndé au moins toza quand même to message et ça hésité il y a on a bi maniqué et loko fa ça là azana opposé pour moi et loko asala ki ko yebisa tout le monde on ndenge na zaboye naza na problème nde bazaboye nazo kokate nazo miss bananga tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi ozo miss bana na yo mais yo oyebaki oza na âge oya yo oza na mukolo bana mususu bazana bana mike bana mususu bazana bana mike na kibana mike na bango wana bazana bana mike na kibana mike na bango wana afin na mboka mupaya a se retrouver na mboka mupaya mais yo ce koli déjà oza déjà 50 ans déjà oko s'en sortir o le la bana nga non. Au quoi t'allais vivre tout le monde va vivre au souffrir. Moi non misu. Il faut tout ça la différence. Vie privée. Au tozanango. Na vie au ya média, ya ba réseaux sociaux. Ya nenge mokote. Tout ça a nenge mokote. Vie privée. Na vie ya ba réseaux sociaux. Et ça tout comme ça on est mokote parce que bandeko. Tout ça a la différence. À moins que vous ayez moro, maramuno nyonso, c'est tout le monde qui connaît. Maramuno nyonso, mutu nyonso ayebi, mutu nyonso ayebi que non, ok boy, ozongi boy, osali boy. Non, ce n'est pas ça. Eza bongote. Eza pe malamuté. Tout le monde ayebi vi na yo. Tout le monde ayebi que ola la nambe tu boy, osala boy. Non, c'est pas important. Tala le osko ba beba na Karine nga na senga ki mo omona nga lo mo nga ba je yo na zo loba nga pona nga soko zo kemba ko laksa bokité zo kemba nga pe na ndena zo na ba problème ezo déranger nga mais na sala ngote so na devant caméra non ça comme si rien n'était makamuna na ko traiter ngo en privé équipé na ba téléspectateurs na nga te mais internautes ba abonné na nga équipé bango te parce que donc ouais ça m'a personnel mais era musala na ye na sala émission na nga na lobby na sala commentaire mais na sima soki na fandi na bi na ba problème boy faut na résoudre boy faut na ensemble pe nzamba sunga nga pesa nga posa motema na makamona na ngo besoin mais na yo exposer te siko tala yo oyeko lakisa batu passe non ndengo zo souffrir siko yo pona yo omona batu ba kozala ba oza compati par rapport
ya makamo yo zoyela bango or yo zoyeba te eza bato bakomi kose moke na yo bato bakomi koseka yo tala ndenge komi tala ndenge azolanse ye pe manikero muto munoko mama munoko ye pa est-ce que nga nasengaki bino mama faut koyeba eloko nyonso kado nyonso eza ya kozwa te yo mpo na yo ozomona nga na mutu ya bato soki nasengi bato basunga ngai mama mutu mosusu akosunga yo oyebi ta dame na ye te mutu mosusu akosunga boye apesi yo mbongo 1000 euros 5000 euros mais soki aza mutu ya misala mabe tu ne sais pas ki asombi yo akozwa eloko eza très important epa na yo eloko eleki même 5000 euros na yo wana. Donc pour toi 5000 euros eza mbongo belé oui et un mbongo c'est beaucoup d'argent na binso kutunga so naza nango na ko résoudre mbongo belé atako to 1000 euros c'est beaucoup d'argent mais il faut savoir mbongo nyonso eza mbongo ko liate il y a beaucoup de gens ba somba bango ba étoile kaka likola biloko aboy nga makabela nga bako kabelo eza bien prends le temps ko sambela pona ngo pour mutu mususu pe obi eza na batu mususu pe bato mabe bakabela kete esprit de sens na ye salaka donc ce qui va à sentir comme abe ata ba muta pesi eloko boy azwate ako bato mususu ba ndimaka ba offre bato facilement te mundele soko kabele eloko ako monsieur que non je vais te rembourser I will give you back oko se eloko nga nazana mwana ndeko nga moko aza en Afrique du Sud ayebisinga abike no adefisaki mama bango mbongo mais mama bango faut apesi bec amonaki mama bango aza na mbongo te apesi mama bango mbongo ngabi bon yo okopesa mama okabela mama bino te abite kokabela na kodefise eloko moko te koluka te mutu asala offre formala frère like 10 ba pesoka mbongo osala eloko te non eloko nyonso oyo osali il faut ezala na terme momo na ngwa utiliser mon a 13 ans donc oyo mama yebisinga na fandi bona bi alobi kondimaka faveur te soki kozwa faveur euta epa nzambe ke fandi ka mama ba pesio enfin mama ba kabelio oui eza bongo grâce ezalaka faveur eza même mingi euta epa nzambe pa euta likolote pour aya ko pesa ezalaka à travers bato mais kolukaka mingi via facilité te soki muta sungi yo pe un jour sungaye to sunga mutu mususu soki ana mbongo makasi yo pe zwa sunga mutu mususu ezala bongo kozala te mutu bapesa kaka keba ozana se la main qui donne c'est la main qui reçoit le boko epesaka ezalaka likolo boye ezana se te le boko epesaka ezala boye ezana se te donc ce qui va peso jour musu ba nyato na si okitaka na si mutu apesa kazaka boy eza boy merci yango faut faire attention mutu mususu akabi boy bakangi mbongo na ye yo mutu musu bakabeli boy mahambu epa na yo esimbaka te bandeko je suis pratiquement à la fin na aussi c'est na li solo mutu moko boy natala film moko pardon film wana papa moko azaka na mbongo azaka na camarade na ye e ko sala que akomi ko sunga camarade na ye camarade na zakina mwana mwasi au futele minerval au problème ba kepa na futindako au problème ya santé donc yende bando zo bango en charge e ko sala que un jour ba komi na problème ceux qui maman bango azobela la jeune fille wana akepa camarade de papa na bango sengi mbongo camarade ya papa na bango ayebisie ok na poso ko mama si nangabe yo mutu boyeba na papa na monyo obelinga nde nazokola boye tellement insistaki nde mama bango ayebisie linga kaka parce que faut pas ça opération mbongo belé nde mwana nzimika libala pona mama bango ebi mama bango ka nde fonctionnaire et ko sala ke papa na komi ko nyonga mwana mwasi wana komi ko maltraiter ye. Dès moi, moi, mais pourquoi vous maltraitez nga boy? Abisi, ok, c'est bon. Moi, ça abisi que non, on a divorcé. Abi, on a place au kendete. Abani, ce qu'on bimise la moi, sur wana, ba dépense. Or, elle a aussi ba dépense à komaka.
akomaka abimoni ba dépense bando botama banda na yeba papa bilo chaque année anything na sala pona bilo na komaka soki obi o meka na oke fundo bo rembourser ngambo moi satali mbongo asimbi mutu akokoso sa mbongo asaki obligé fa na libala pona nini vie ya facilité nde eko sala ke na suka soki bandoko mandango soki ndenge nini ayeko zwa amoni photo na ye bakanga ngo na lisita donc papa wana ya botama papa déjà chaki miske mwana soka kolela koma mwasi nanga bomona niveau sorcellerie po nini abanda ko aider azwa porte pona nini abando sunga bango donc film maintenant donc na boye ko yebse bino ndenge suka mais ça film mo kitoko donc par là je vais dire quoi mon vie a facilité et ça bien mais il y a d'autres choses il faut au mériter ngo ko di mateke nyonso oyo yo pona yo zoka na facilité mbongo ozoka na okemba pona mbongo te pona yo mahamu nyonso ça bien te et là il faut mériter, il faut travailler pour ça au moins il faut bundi pona ngo les loko sur la facilité ou sur la facilité ou importance na ngoti mais au bundi pona ngo so raisonner ka na nyoko ma et loko non ça jeter donc manike bunda wana poto kende musalo wa bato nyonso namoni kutu ken piana namoni ken piana azo filmer a contour mituka ba mituka o eza ba track to ko lobo me makaba biloko ba carton ba biloko ba dépôt azo contour a filmer a che vidéo natali nabi wa o eza poto malgré vie internet malgré a sala ba vidéo mais a kende musala mususu donc cela veut dire il faut bosser. Il faut bosser émission au collège. Si on fait une émission, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver quand l'émission va dans le concentre-toi. Ça l'a dit Karine, ça l'a dit Batumso, ça l'a fait une journée pour ça l'a live. La live on est écoute c'est les bambongo. Soit ça li bon, soit ça ne pas moututer. Bando ça va live, bando ça va sujet batu. On commence à analyse d'ailleurs. On voit na YouTube. Au lieu que débat ça la roba cagnotte. Bato ba osala ba cagnotte no et puis état d'âme na ba. C'est pas tout le monde débaza mabe mais il y a bato muzu bandoki. Asali lo cagnotte boy au lieu bando zo mbongo ekangami abendio bangengi. Je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Bisous. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.